Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Sommet à la chef d'État sur masculinité positive et fongwami mokolo lelo na Kinshasa na présence ya ba chef de l'État africain ya ndenge na ndenge. 6 morts na attaque rebelle ya ba ADF et Salemi mokolo ya lobby na Beni. Lelo mokili zo célébrer journée mondiale des enseignants français. Ba détail tout de suite na édition ya lelo KNB News on a zene seromi ya ko présenter les vidéos. Bote édition le bandi tikato fongola yango na ouverture ya sommet de chef d'État sur masculinité positive o efungwama kilo na ville province ya Kinshasa. Ba chef de l'État ebele ya Afrika basangani mokolo lelo autour ya président d'exercice ya Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Baya ki ebele nyonso pona ko telemena pe koloba non na violence faite aux femmes. Bato ebele bazalaki wana ba personnalité ya ndenge na ndenge intervenant qui pour valoriser moi si tozonga la bino prochainement na ba détail ya nyon spécialement qui mokolo na lelo. Totika toujours na sommet masculinité positive tozongeli awa boye itope arrivé ya ba chef de l'État pe lolenge kani bayambaki bango tête à tête et salemaki na homologue na bango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge salemaki image puis commentaire. 6 chefs d'État africains Bazélami jeudi 25 novembre 2021 à Lelo, na ville province à Kinshasa, capitale démocratique du Congo. Bango Bazali invité pour na comprendre par un sommet de chefs d'État sur masculinité positive. Premier chef d'État annoncé Ezali Bongo président Paul Kagame a commis déjà na mabele ya ville ya Kinshasa mokolo lelo jeudi 25 novembre na avant midi payé ayambamaki na chef ya gouvernement congolais yambo ya kozala conduit na cité ya Oya wapi ayambamaki na président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi. Pe bazwaki tango molai ya kosolola d'après cellule ya communication ya président de la République o epesi biso annonce yango kasi parmi ba président mosusu o esengeli bazwa par na sommet yango tokuti bongo Denis Sassou Nguesso ya République démocratique du Congo président du Sénégal o epesi akomaki mercredi dernier na soirée à la ville province à Kinshasa président ya Kenya pe président sud-africain bango bakozala représenter le niveau ministériel ndenge esalemi pona Maroc pe Gabon. Président honoraire ya Libéria pe azali ko faire partie ya ba invité ya chef de l'État congolais selon ba même source. Na boye milulu yango ezali organisé sous le haut patronage ya président Félix Tshisekedi Tshilombo, président ya Union africaine pe président ya RDC en collaboration na commission de l'Union africaine, conférence des hommes sur la masculinité positive ezali na objectif moko ko adopter déclaration ya Union africaine pour commettre fin na ba violence faite aux femmes et aux filles. Particularité nango ezali engagement notamment ya ba chef de l'État pe ba gouvernement ya ko adopter réponse adaptée na fléau oyo etungisaka Afrique mingi oyo ezali bongo violence faite aux femmes. C'est le communiqué yango epesamaki na présidence de la République sommet oyo ezali ko se tenir mokolo lelo déjà na fleuve Congo Hotel kasi yambo yango Félix Tshisekedi Tshilombo azali ko yamba homologue na ye moko pe koswana bango en tête à tête na cité Union africaine yangonde et salemi moko la lelo affaire ango ezali kitoko makasi po basi bakuti solution na problème na bango Kinshasa et l'équipe partout. Donc, il y a dossier Mosusu, inspection générale de finances, IGF na Mukuse Nanzela et inspecteur général na Bango Gila Lingete, ba pesi ya bon makanisi to peut réagir sur enquête qu'on adopte et salemaki na ba médias internationaux, peli susu lo lenge kanimbo kana biso zali ko tambola image pe commentaire.
Inspecteur et chef de service et inspection générale de finances, Gilles Alingete, a salué enquête Congo Hold Up réalisée dans 19 médias étrangers P5 ONG spécialisée dans la question et la finance publique. Enquête Yango et allé commettre en cause ex-président de la République Joseph Kabila Kabange et premier cercle a révélé qui détournement il y a 138 millions de dollars américains. Sinon Gilles Alingete pratique Yango et cause à enregistrer du sous-soutien à RDC grâce à un nouveau mécanisme mis en place na IGF. Yaboye azale ko garantir que lobby bakoko ya ressources na scandale yaboye te pour régime Tshisekedi déjà bien surveillé pe IGF ezali ko sa musa na bango. Différence ezali que aucun sorti à fonds na compte général et à trésor public et koki ko salema sans que IGF fasse informer, sans que monitoring et salema topé balandi la minute par minute ni ezobima na mosu à l'état. Jules Alingete a dit qu'on reconnaître que égal société d'importation et viande et poisson et ils allaient impliquer na débit jusqu'à la fin na dossier en gros il y a 43 millions de dollars au ebimaka na BCC Banque centrale du Congo destination en gros ils allaient inconnu fort il y a document il faut que faire remarquer que IGF a kendaki kolandela likambo yango na BGFI Banque au cœur il y a même détournement pe azali kolaka kenyo so lumière et kobima pe musulwana kozonga na libenga leta justice ekozon charge nyonso wana pe makambo oyo ezali kosalema lelo ekosalema kalobi te parce que UGF azali kolandela minute par minute combien ezali kobima libenga leta nde bongo mosala ya salaka pe alapela ndai ke moto akoki susu koyiba mbongo ya leta te qui vivra verra lobby scandale ekosalema ta Kinshasa eleki partout. Tobia on est bandeli na attaque moko esalema ki lobby eleki na Beni si personne bakufi pe ba rebelle ADF basaya ki désordre makasi kuna na Est démocratique du Congo ba détail pesami awana na tensiata. 6 corps sans vie ezaki découverte mokolo ya lobby na entrée ya village vide au groupement Banande Kainama na territoire ya Beni na Nord Kivu. D'après société civile locale contacté na presse locale bandeko oyo nyonso tu babomaki bango na incursion moko ya ba rebelle ADF esalemaki mardi na coin ya territoire ya Beni. Zawadi Bin Kasumba, président de la société civile ya Kainama, a indiqué que 3 autres personnes pe lisusu bazali porté disparu lors ya incursion yango avant ya ko signaler na butu ya mercredi wana ba affrontement entre FRDC pe ba ADF oyo ezalaki enregistré na village ya Kisui où ils allaient situé dans le village Moziranduru Pevido. Acteurs et force vive où ils allaient regretter bakaya ba mort où ils allaient continuer qu'on allait enregistrer alors que province ils allaient sous régime spécial et à état de siège censé commettre fin à la tuerie au Nyonso. Administrateur militaire et territoire ya Beni a indiqué que ba éléments de forces armées déjà bazalaki déployé dans zone yango. Colonel Charles Étape a précisé que ba rebelle oyo basaprenaki na ba civil après avoir koluka ko attaquer moko ya ba position ya armée oyo ezali situé na partie ya province wana ya Nord Kivu. En tout cas état de siège kosala musala puisque population azali kokoka lisusu te bato bazali kokufa chaque jour on dirait que tout temps état de siège ezalaki te bazalaki na kimia. Mosungia ba Congolais Beltesco a saeli bino ba chips ya malonga surtout na période oya classe mwana azanga yango na sakite e kosunga ye journée mobimba tango ba cours to pe tango ya kova na ndako somba yango partout po ezoteka mabisika bonso olingi ko somba yango ezali bongo ba produit ya Beltesco. Toujours na souci ya kosunga ba Congolais na kopesa bango ba produit ya qualité supérieure nzambe na bango nyonso Société Beltesco aye lisusu na ba produit ya sika tunanga nini snacks boom pe snacks crustos oyo ezali bongo ba chips oyo Beltesco ache na marché mikolo oyo ezali na gumoko ya kosakana te yoka eza na goût ya tomate épicée ndeti oyo bozali komona pe oyo mususu ezali na goût ya fromage pe oyo etikali yango nde ezali na goût ya nguba ezali elengi moko bondimela ngai meka papa mama okokangama kutu ezali biloko ya kitoko ya kosombela bana surtout na ba période oyo ya classe
chips oyo eko permettre na bana na yo baza en forme banda bakour na bango ndimelanga okopesa nga raison po go oyo ezali awa somo. Betesco na bolinga za kango na ba consommateur na ye aye lisusu ko bimisa ba produit kitoko pona ko sepelisa bana na biso. Tala bana bazungi kelasi na récréation esengeli mwana lia yelo kamalunga. Yelo kamalunga ni na golia ezali ba snack oya Betesco oye bimisiko oye ezali ko liama kitoko makasi ndakisa tozana ba croutos oye ezali na goût ya fromage na goût ya nguba tozana ba boum oye ezali na goût ya tomate épicée na goût ya fromage nyonso ezali ba produit Betesco ou moins na kata mesa oyo variété ya bagu oyo ezali ko pesa posa kitoko ya kolia lisusu ozali kolia kitoko ezali ko bakisa ozali kotia elenge ezali ko bakisa ozali kolia goût ezali ko mata yango babenga yango croutos yango babenga yango boum yali ko sala ke qualité ezali sala différence na Betesco biso to kana poto sunga poto créer appétit de consommation na bino ba consommateur ezali kotekama partout na bawenze nyonso ya ville ya Kinshasa na baboutique ya mike ya kona bino oza mobimba kasi yebela toujours vérifiaka logo ya Beltesco mopanzi nango po soki logo ya Beltesco ezali te seke ezali mbata kasi oyo ezali na logo ya Beltesco yangwana nde ba snacks oyo Beltesco atie na marché pona kosunga peuple congolais po yebi ye musala na ye ezali kaka ko servir peuple congolais na ba produit ya qualité supérieure pona santé kitoko. Kinshasa eleki partout. Journée mondiale des enseignants français Tolobiango ne bandeliko ezali mokona lelo balakisi ya lopoto tope ba o batangisaka biso langue française nde mokona bango image et commentaire. Le 25 novembre ya chaque année mokili esiliwaka journée internationale de professeurs de français. Te eza blague te ezali pe gag te kasi ezali journée réelle wapi ezali soutenir ba nombreux impressionnants institutions ministère d'éducation nationale ya France pe organisation internationale de la francophonie les sous TV5 monde pe région ya Walligny Bruxelles pe bongo na bongo édition yango ya 2021 oyo ezali 3e wuta création ya journée yango oyo ezali bongo parrainé na ba prestigieuse personnalité écrivain ya monde francophone. But ya journée yango ezali ko valoriser métier d'enseignant français pe en organisant ba événement o ezali ko créer lien entre solidarité ya ba francophone jour ya lelo ezali jour ya enseignant français wapi bisika basola ka ba sérénisa rapona ko ba lolenge kani ko travailler ko kabola ba expérience na bango pe ko luka lolenge kani ko partager connaissance ya langue française na bana oyo bazali ko ye ko la lelo année oyo nouveau thème ezali proposé 2021 évoqué bien entendu na COVID-19 étape yango ezali restriction ba déplacement ya ba rassemblement kasi moi tango ko salema en vidéoconférence pour na ko partager ba expérience ya koyeba que professeur ya français topé en langue nyonso azali na responsabilité ya kosala que mwana aye kola amanyola pe aye bana mozindo langue française parce que mingi na mboka na biso koloba ezaka facile mais kokoma et comme kamwa difficile la journée les ali pe interpellation na ba professeur ya français nyonso ya mokili bomba mingi ya démocratique du Congo biso to partager na bino journée lelo ye kolisa mwana pe la kisa mwana lolenge kani esengeli aye ba langue po yango ezali langue officielle ya démocratique du Congo sans qui a négligé langue nationale ya mboka na ye équilibre et ça la rekenge Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité, on continue. Kasnalinga awa to proposer bino ba émission ça déjà en ligne na chaîne YouTube na biso visiter parce que vous savez que s'abonner beta KNB News au rosa mobimba kasi awa zo extrait pour mon abilengi ngeli. Rôle ya ngobila na mboka tozoyeba te ndeko ngobila kini bopeto badekesi mbongo me ngobila azimbongo kosala ngo na ambiance na batu na ye kini ezali vraiment salité makasi. Vous parlez de l'embouteillage, vous parlez de gérance de la saleté, de déchets, vous parlez de kin za saleté dans quel contexte parce que tu as vu le petit temps alelo contexte oyo zo belezani. Mais ba niveau za boucher
bakaniveau za boucher embouteillage makasi ba route secondaire ezate so chimuto ba créer la biso eza kopesa peuple pasi makasi ngana banzaki ndeko Chilombo il a fallu à créer ba route secondaire au lieu de créer ce mouton parce que moyen ko koma awa vraiment ezala qui passe makasi na se couper en morceaux pour que na koma na chaîne na yo oyo. Déplacement, on a vu les Kinshasa, c'est un problème, ils ont casse-tête, ça c'est une réalité. Quand vous parlez, oui, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité parce que c'est évident. Parce que la République démocratique, la route secondaire, égalité. Chilombo a voulu créer ce mouton, mais la route secondaire a créé aussi Kolongamasi, Nati, Kubimanandela, il y a poids lourd. On a créé Prince Wana pour nous ezobande ko ya Tchangu obana masina mikondo ko yana bango ti nanjela ya poids lourd asali ya moté alors yé a oleli boulevard Lumumba or que abosani ba route secondaire nde et sumaka population na biso ba se déplacer na niveau bazali ba comme na ville ya monde ezoko créer ba embouteillage makasi na kati ya ville. Très bien. Rencontre et échange de cardinal là chef de l'institution église catholique et tal ici que bah un problème qu'on a gouvernement et puis bon bah qu'on continue qu'on servir au peuple. Quelle est votre lecture par rapport à la rencontre wana? Je lance un appel, ne touchez pas à mon cardinal. Ne touchez pas à mon cardinal. Oyo ndeko Chilombo atina ki batuna ya atindi mboso atindi batu lukwebo pe cardinal mbongo ezali ko flatter et j'interpelle le cardinal mbongo ala na bakrimasi wana te akoisa mana kanyaka te ala na njela 80 millions d'habitants ya peuple congolais au bana simana njela o ezali que non Cardinal Ambongo n'appelle au basango balasaki tout le monde qui va partir prenante bayaki ne tozo bundane tumba oyo seni il faut ezala dépolitiser to yebi ndeko Chilombo atindi ndeko Mboso atindi ndeko Batu Lukwebo na ideba kende ba corrompre le Cardinal Ambongo. La corruption c'est trop dur quand tu parles de corruption, tu n'as pas de preuve là. Corruption on atindi bango parce que bango au départ to bandaki makambu ya seni balobaki catholique na po mon côté balandaki ndeko Dodo Kamba bakendaki kuna alors baye ko se rendre compte que non la majorité de la population ming bazali na église catholique yango ndeko Chilombo atindaki Batu Lukwebo atindaki ndeko Mboso otubeke Pepe Mboso et pas ndeko Ambongo bakende ko yokana atela bango na sie tuyebisi ndeko Mboso boy ola cardinal na biso tumemake na mutema alanda bakrimasi wana te ye il faut alanda njula ya peuple boyokani wana esali bino mabe te boyokani wana eza lukuta eza molili o ndeko Chilombo atindi batu na ye qui pas ya Mboso et pas le président de la République quand même tous en étando ikie non pour na biso toyebi no mut auto vota ki na se ya mbula c'est le président élu Martin Fayulu. Kamuna oloba nazana sengote ya kokumisa premier ministre to ya kofinga eto oloba mabe na ye nazoloba par rapport ba réalité to palper biso to ba congolais bomata na ba transco bomata na mituka bomona nde bato ba souffrir ezo salanga passe bomoninga mokonde na kondi le kwa mo akobaka na 2 semaines seulement ya kuuta na Egypte esika na zalaki wapi na buafa bomoni ke na kondi par rapport à Madi, si tu as un district à Madi, où vous avez transport, place, union, solingo, tambola, na yo, ils ont des difficultés, mon côté. Na tuna ki ba maman, est-ce que ça te carburé, mati, ba bi carburé, mati, te papa, ils ont gagné tracasser les qui. Ngai mokolobi na ke na pompage, na kuti colonel Didier Azamongo de Konanga Bokilo Nanga, ba bi ngai so serpa venimé, so qui verrouillé, so qui nani, so déverrouillé, so qui nini. Na sololi na colonel en place lobby à pompage ngamoko na yebisa ke na bina kolexamo na TV parce que besoin rendre chef de l'état mauvais service lelo na tongo na zu colonel Chic Norris azaki témoin nanga na tracasserie à pompage lundi babanga ki parce que na benga ki caméra na biso aka Mbe News pour ba filmer que soki basali tracasserie ba bomba ki manzaka mukolo wana
lobby basali penza soki bouclage soki babenga onini mur de Berlin de bomoni ya Belgique na États-Unis de moto le kate major wana lelo na tongo deva colonel Chic Norris nazo cité na tongo ya lelo nde bozomona nga na image na tuni major wana wanga na lobby nga na za ko assister nde moninga nanga toza na peya ndenge nini na tracasserie ndenge wana mukolo général Sylviano Kasongo kulutu nanga asalaki descente na kitambo magasin pona ba maya chasser na habite ce ordre ba pesa kawana ezalaka bosala musala mabe to za bosala musala malamu. La police lelo a commis lokola ennemi ya peuple na lingina lo ba secret oyo bato aner soki boko interpeller nga na ko justifier za engagé kakanga soki mboka population ba komi kolela ke lelo so likamba mabe ye to monguna ye to soutenir ye ezalaka risque nazolo bantaki fils majeur ya mboka oyo za ko engagé nga au moins que nazolo be likambo bato baza ko agresser biso ba Rwandais nazolo ba likambo a Congolais en tant que Congolais soki bana mboka ba komi na fatigue esprit niveau wana eza risque nazolo ba vidéo ba Congolais sika bozabo partager bomoni lelo na salle émission moko ezo salanga passe ba Congolais bazo souffrir likambo tozolinga to charger président de la République Fachi Beto institution ezali gouvernement est en place ya Sama Lukonde transport hausse de prix et matière kusakana te carburant matite mais transport ba demi terrain ba hausse de prix na ebite soki ministre Cheribe okende grand frère to sala ba soulèvement na ye azolanda ou bien ba pakole mafuta ngulu na munoko to ya nguma parce que tango to finga ka ba gouvernement to yebaka te mais soko komi na place wana to bossa na makambo to bandaki ko contrôler baninga to ko finga baninga même maman bazai bana ko toucher environnement Kinshasa salité na ko lobangwa na ebite soki ministre national ou asime institution ya transport azoyeba makambo ezoleka na ville capitale na ebite soki ministre ya intérieur azoyeba makambo la police ezo créer na ville capitale ya Kinshasa soki nazolo bawe naza congolais et puis naza mopanzi sango naza 4e puissance ya constitution ya RDC nazolo ba pona sentiment il y a des émissions autorogi koloba na surier to na blague mais on nazolo ba par rapport souffrance ba comment ba souffrir soki na kosi bolekisa ba balader na bino RTNC chaîne mère ya Congo bokomona makambo na olobeza soni. Motuna etunami lelo est-ce que ça normal komata moto moko na papa bokilo na yo mobali to pe mwasi est-ce que ça normal o mata moto moko na papa bokilo na yo to kilek sur terrain bo kandenge population ba resaki awa na micro ya Peggy. Chaque peuple azalaka na culture na ye culture ya RDC to pe Afrique ezali moko ya ba culture wapi ba même yaka famille ya mobali to pe famille ya mwasi mingi ba kolo e sengeli ko pesa bango respect na koyeba ndenge ni kovanda na bango lelo yo na mondialisation pe na ndenge makambo koma ko kendelela e komo nango normal komo na beau-père to pe belle-mère na gendre na bango ba vanti bazo seka bazo lia elongo yango ezalaka bongo te na kala surtout na kati ya ba village to pe ba tribu ya mboka na biso lelo motuna etunami au nom ya mondialisation to pe ya sympathie. Est-ce que c'est normal que moi si ya mwana amatana papa bokilo moto moko eza mabe makasi kwa ya zali bokilo po matana moto moko ezali lokola oza ko embrasser nani mobali ya mwana na yo eza mabe makasi te eza mabe makasi po akoki jamais komata moto moko na mobali ya mwana na ye il faut azwa moto na ye mobali ya mwana na ye azwa pe moto na ye wana ntango apasi me ezali dekonseye te mwana na ye ya mwasi akoki kovanda nsima na ye olie mwana mobali ya mwana na ye avanda akanga te wana ekoki na bamindele me biso te penza okokosima te po aza mobali ya mwana na ngai oyo balalaka na mwana na ngai nga tokomata na ye moto moko na ndeni akotia mwasi na ye na kati apres mwasi na ye atienga na makolo conseil na opesa oyo basalelaka yango na pasi ya lelo batika eza malamu te bazoboma biso soni ekokosalama te tini na biso ekokosalama te wana makambo ya bamindele bato basalaka yango batika to moko te ekokosalama te ata mokolo moko
nakomata moto moko na pa kokilo nanga te vraimen nakomata te kosalema te po ezalaka bien te bon ngai liboso ye na nsima tuta ngai eza gentil kome eza propre ata na mwana nanga mobali jamai nakomata omwe mwana nanga mobali aza liboso nga aza nsima jamai nakozala nsima na ngai no bato na quartier bazali bakomema nga babimamemi ngai babotuka tikala tikolanda na nsima mais po amema nga boye ata na kaya maladi naolinga yango te te nzambe naolinga yango te eza matema yame okotutana ya paka mbota liboki mais totutana nzoto watutana na nkongo yanga eza alaka mokete bao basala yango batika na bata moto mpe baza na respect omona mwasi ya moto omemisi na nsima na mobala moto eza propre te problème eza bien mwasi wana azala na nsima mobala moto aza liboso miko mosusu tokoyoka bitumba ndobima na balabala kaka ke mobala motu na mwasi ya moto liboso bitumba ebimisi bata moto bazoluka nde rankile ta ozoluka ne tomona makambo wana ebe masina ezalaka bongo papa moko na matina mama moko na nsima esalaka mabe ya skandale kota mapela kuna esala bien te esala mabe makasi bata moto bayebi nde makambo esalemaka nde balekaka na bato basima wana bayebi yango zoli mwasi ya mokolo papa navana liboso mama avana nsima eza bien nde naza boso na mati moto na ngai neti nazwaka moto na ngai kapela ntina victoire nafutaka mbongo te personne nga moko soki olingi ozwa moto na okita na tuna moto soki nakoti na mwana mobali ne aza liboso na anga aza nsima metele mwa mobali nsima nonga mpona monika papa mokolo mari ya bato na mari okutisi bango eza te kovanda elongo to mpe komesana elakisi te ke respect to mpe komemia mikolo esengeli elongwa esengeli koyeba ke toza babantu mpe culture na biso ezalaka culture ya pudeur mpe ya komemia bayeba ya liboso na biso ezali malamu mingi te komona mwasi ya mwana na moto moko na papa bokilo na ye alors que moto en réalité esalema kaka mpona moto moko kasi lelo ekoma kokama okomona ata mwasi ya libala amati moto na mobali mosusu bakangami esika moko ono ya conjoncture ezali pasi na mboka na biso na boye mpona kozala bareserve mpe komemia bakolo ezali malamu te ezali très impoli komata moto moko mais en cas de force majeure to mpe maladie mpe bongo na bongo esengeli kaka koyeba lolenge kani kovandela respect na bakolo to mpe na belle famille nde eleki nyonso mwasi azali moto oyo amemaka esengo kasi azali oyo mpe amemaka respect na belle famille na ye au nom ya Kinshasa to mpe ya mondialisation ezali te que tout est permis Kinshasa eleki partout. Toute édition à l'ONA Sport, na compte, il y a 27e édition à Inafoot, jeunesse sportive, il y a Kinshasa à Polaki, 1-0 contre groupe sportif, il y a Bazano et Salemaki Ndengenini, Badeta et Pesami Nathan Siata. Jeunesse sportive de Kinshasa à Silisi Mokolealobi mercredi 24 novembre 2021. Mission naye na Grand Katanga avec 4 défaites dans 4 matchs au ici à Betty consécutivement. Yango ezali na cadre ya phase aller ya championnat national de football Ligue 1. Mercredi l'équipe Bakino va perdre qui lisusu devant jeunesse sportive ya groupe Bazano ya Lubumbashi na score ya 1-0. Match yango ezali match ya récupération ya 5e journée oyo ebetamaki na stade ya Kamalondo ezali situé na chef-lieu ya Okatanga. Unique bi ya partie oyo ezali œuvre ya joueur Arsène Pongo Bomolo na deuxième période. Ezali bongo défaite moko de trop pour la jeunesse sportive de Kinshasa na espace il y a 10 jours kaka. Pour être bien avant club ya Kinshasa oyo polaki lisusu contre Mazembe na 3-0 puis na Lubumbashi Sport toujours 3-0 puis le 17 novembre JSK a polaki lisusu devant Blessing kaka na score ya 3-0. Azali toujours na 10e place avec 10 points na 12 matchs aussi à Betty tandis que Jeunesse Sportive Groupe Bazano y a grimpé na 5e place avec 14 points na 8 matchs aussi à Betty déjà. Prochaine sortie, ezali bongo le 5 décembre ezali koya Groupe Bazano a affronter Renaissance du Congo na stade ya TP Mazembe ya Lubumbashi. Ndenge calendrier à championnat ezali kotalisa awa Kinshasa et l'équipe partout. Ezaki édition le 25 novembre 2021 on a zaki nesengo mingi ya représenter les bino bolandi biso di banda tope na kati ya mboka. Merci na fidélité pe confiance bozokoba kopesa biso bokoba pe ko s'abonner na chaîne YouTube na biso po
bo rataka ata information mon côté bo continuer qu'on a vu sur ma chaîne auto les kaka partout à la ville province à Kinshasa ngana bi okutan très prochainement na sur au servir bino kasino 6 édition boité tikana pesa merci mon équipe technique et rédactionnelle au saki mosala na sima caméra soit qui na Timothée KMB édition et simamaki na Nathan Siataye pe azaki na réalisation toujours en coordination et en grande la communication du Mukiti Manganga bino dokutan très prochainement na sur au servir bino qui me l'embotana bino à très bientôt. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.